Je n'ai pas un problème personnel avec la Cinco. Je suis une société civile, c'est-à-dire qui défend la cause des Congo, du Congo et des Congolais. J'estime qu'il est de notre devoir, la CAT, l'Isanga, la Bisso, la convergence pour l'émergence du Congo. Nous avons quand même fait Babylone, Belé et Monana, donc il y a un tribunal contre francophonie. Monango, Monango, de la Bino, France 24, à TV5 Monde a parlé de ça. Donc il y a des contre-préfets à Paris, tout long à Kaye. Mokolo yo leki nanga JB alingai kosala concert na boyaka biloko na monaka balingai ko bomaye et puis ba congolais balingai ba bunda bango na bango na senga ke préfet mbalala mbala kata kata le kaba bo kota na kene na tribunal tolongi, c'est-à-dire makambo belé. Alors Cinco bandakala na bible bandakala moko alobi nanga oui mais au moins était quand même aux autres Cinco bon il avait joué en votre faveur na conférence nationale souveraine, non? Non, Azara toujours, a joué toujours mauvais jeu. Il y a une Saki, oh, il va bien troisième voie, pas la ligne. Bon, mon équipe, tout le Congo, n'a bateau, bazana katasal, bagota, papa, Tshisekedi. Monsengo, tango, Nazaki, Monseigneur, Monsengo, ayeko, le troisième voie, tu as senti que le lenge ya kokata, papa, Tshisekedi, les années, ayeko proposer troisième voie, pas la conséquence pouvoir. C'est-à-dire que, ba papa épiscopo basaka bagé tant boka sa bazana bino non bazo c'est-à-dire bazo mettre ba match na bango pour pouvoir se comprendre peut-être l'histoire la peuple, mais en réalité c'est pas d'accord démontrer beaucoup plus tard. Mais awa banda bokonzi en 2018 oya Félix Tshisekedi nini ba papa épiscopo balaki cité pour la risaki tolingi yote Félix Tshisekedi. Bon, bah, tu as dit, on fait le pacte social, il y a paix. Quelle sorte de paix? Il n'y a pas ça mandat que ça me fait. Et en plus, et là, on a bêta c'était, c'est pour votre savoir, parce que je le sais, c'est ce qu'on appelle la conférence épiscopale. Et ça, parce que Cinco, ils ont dit, conférence épiscopale, il y a République démocratique du Congo. Ils ont la bamboka, surtout les conférences épiscopales. Naza na mboka o babengi France. Ba français o ba telemeli makolo lenge ko sakana te. Ngana okite ba papa épiscopo ya awa ba telemeli babino tokende koloka pacte de la paix, pacte de moko ya paix, social de la paix parce que ça ne va pas makonzo kokate, il faut démissionner. Na monite. Na tikala komona te ba papa épiscopo eta mboka nini kaka na mboko ya biso. O ezalini laïque, laïque elingo banini église ekoki kotia mutu na yango te. Bon, sikoyo ba papa épiscopo na kati ya livre na nga nalakisa lolenge nini basalelaka bamindele. Eza te ndenge ya blague, hein, parce que moi quand j'écris mes histoires, parce que ebele to tango ya kotanga te na opesa salut na ndeko na ngai kulutu na ngai Léopold Bosekota qui m'a dit Jean-Louis na Sumba ba livre na onyo pas na l'université na ngai Bel Campus et il m'a acheté 4 livres à commander à mon petit. C'est ce que je vous commanderai de lire pour vous comprendre ce que j'ai fait dans ces livres qui m'ont pris presque 5 ans de l'écriture pour la Congo, pour l'État, pour l'État Nabiso, pour la Bana Nabiso, Bazana Bilembo Yakolo, alors je reviens pour dire que papa épiscopo bandi déjà ils doivent aller partout prêcher la bonne nouvelle. Non, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a remporté. Wananani. Oto Beninani. Oto Bengali, le papa cardinal. Bon. Nalakishi nakacha mikanda nangai. Bango bazaki ba observateur. Donc, bozalaki atana. C'est-à-dire, je ne vais pas kokota nakati, hein, ceux qui vont lire. Mais, ceux qui bateau, Moutouana,
abike non yende alonga kite mususu ndena la kisi show la lobaki non toujours se préparer pour la 2023 alternance, c'est-à-dire pas il prophétise, il émet ses désirs. Pas désir, il y a peuple, mais il y a yé. Pas peuple, nous. Na comment on a quatre livres, non? Pour la alternance, na 2023. Donc, bah, les a belé le long alors, c'est que, bango, bah, le baka toujours, bozo, bunde la peuple. Là, dans le but, na tikali komona, bah, papa épiscope, atambala, mon côté, photo, bakangina, ba pauvre. Na tikali komona te, bah, papa épiscope, batongi hôpital, où ils apprennent, ba pauvre, ils ont moins cher, pendant. Na tikali komona eloko ata moko te oyo eza kosala ke baza pa na peuple. Mais par contre, nakokolakisa bino bafoto bebo bakangi na bato baya misolo na misolo ebele. Alors peuple yango nini oyo bango babundelaka na misolo. Alors bango bazo parler souvent sur la transparence. Na kati ya livre na ngai nalakisi ke non papa pe episkopo baliaka bambongo mingi na kombo ya bakongolais ya biso. Et bino boyebi yango te. Ndenge na moni dernièrement professeur babengi soko Muteba évêque babengi Muteba aka lobi non vraiment notre initiative a été bien reçue par le président par le Rwanda batuni gouvernement du Congo okandeka oh non donc on a mépris pour le gouvernement ya mboko ya yo mutu ndenge on a valeur ni ko pese. Donc, mais sur nous savons intérêt. Donc, aux aussi, il y en a pas hôtel où il va, là, ça qui yo. Ce qui pense à Bolinga qui mboka, Bolingi ba peuple. Bolinga ko senga ba paroisse, c'est ça plutôt que na ba paroisse. Yo, papa épiscope bimi, comme ils ont bien reçu, nous avons été bien reçus là-bas. La vie, le gouvernement, oh non, pas du tout. Non, c'est-à-dire pas du tout, il y a Kanda. Bon, c'est quand yo déjà na gouvernement mboka no kanda so na kisi lo lengi yebisanga sikawa pacte social wana tina na yango nini. Bon, pacte social wana ezali entre ba congolais. Oke kozwa moto ya bomi ba congolais pendant 30 ans pe azo continuer ko bon pe azali kaka kati yo bi nous a bien reçu notre initiative. C'est-à-dire initiative ya bino et c'est pas ici Dolinga kuboma bato. Na tika ko kate papa episcope bobito tout ça mais c'est pas la bato bakufi. To kinata eloko ata moko te. Yango moni makomi na ngai de temps en temps ezali pa na kopesa éclaircissement. Bobo sanote na 2023 na komelaki papa episcope pe oya États-Unis. Na komelaki etina nini. Oh bah eh bien bobo sonaga moi je suis souvent je lance des trucs, mais bateau, bah, se rappellera pas, surtout dans la musique, la routine de la Bible Somali. Na comédie, puis la réservé copine à conférence épiscopale, non, sur Congo Mobile, Tina Vatican. Et Zanini, Église du Christ au Congo, na 5 ans, pas Église catholique, na 5 ans, bah, comédie, administration, Biden bafundi mokonzi ya mboka boye bakango boye bien wote sikawa ngana komite moto wana ye chef épiscopal yani ya États-Unis akamati a komeli pe bien allez ngana komeli na réservé pe copie l'administration américaine. Moi je suis comme ça en fait, c'est-à-dire que on ne doit pas jouer avec les Congolais, on ne doit pas jouer avec les Congos. Je fais ce qu'on appelle, je me rappelle toujours, dans le background, toujours John F. Kennedy qui dit ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. Ezaka biloko ya gouvernement la nisakate biso moko sengeli petola tout ça ba ambassadeur ya mboka ya biso atona ba paye ata soki tozaki na mboka to esengeli en notre qualité d'asbel toza obligé à kokende place au gouvernement zokende na komelaki et tamola les droites. Alors
Quand vous voyez Biloko Wana chaque fois na 5 ans, Azov Salon, se dit, mais qu'est-ce que la 5 ans cherche? Dans le Bilabino que 5 ans n'est pas transparent. Tant que pasteur Wana a SCC, n'a pas été à lui que, oh, voilà, ils allaient culture la bino ya soki bomoni mokonzi ya mboka apesi moko so bapesaki biso mboka wana tolingaka koleka nango ndenge nini estce badege papa ne prends pas des enfants de bon Dieu pour des canards sauvages, il faut arrêter ça. Moi je vais vous montrer une chose na kati ya mikanda na ngai parce que moi j'écris d'une manière rationnelle et c'est scientifique et c'est prouvé 5 ans nakomelaka mikili ya ndenge na ndenge na bambongo oyo bapesa 5 ans botala neti par exemple awa neti soki ekomonana 5 ans nakomeli nakopesaka ya mibale après bosomba peme balivre na ngai quand même nasepela te balivre nde problème na kosolola yango na mokonzi mpenza parce que ma santé est partie pour écrire pour la nation. Il faut pas bozela kaka un jour boya opesa fololo ya te non o aza mokonzi akocomprendre comme na kosola na ye. Voilà ce que j'ai écrit. J'ai écrit demande de votre soutien dans notre démarche scientifique au sujet des élections au Nakomenane à Walter Turner, chancelier de la Confédération chancellerie fédérale, palais fédéral. La Tunaki, au cours de l'interview, la Suisse a été citée. Il y a une réponse. Mokonzi ya nini helvétique, il y a la Suisse. Au cas. Nous vous remercions, monsieur, nous vous remercions pour votre courrier du 10 janvier 2020 adressé au chancelier de la Confédération concernant l'engagement de la Suisse dans les cas des élections de 2018 en République démocratique du Congo. La Suisse a soutenu l'observation électorale de la Commission justice et paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Veuillez trouver toutes les informations pertinentes sur ce projet sous le lien suivant. Donc, Pesaki, Bango, la Confédération suisse a remis à la CENCO la somme d'1 million de francs suisses équivalent à 1,82 million américains allant de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019. Non, là, bien. Soki na bubi, alors, bobe na susu chole, soki za lokuta. Nakotanga mususu, nakotanga mususu. Napesa par exemple oyo. Nete sozo monana. Nakomelaki comme ministre ya Suède. Kaka lolenge moko. Aucune réponse. Thank you for your request, which has been bon, alors na français, na français. Hein. For the DRC election in the bon. Merci pour votre demande qui a été transmise au ministère des Affaires qui a été transmise au ministère des Affaires étrangères à la direction Afrique. Pour les élections en RDC de 2018, la Suède a contribué à hauteur de 4,5 millions, environ 1 demi-million d'euros au Conseil épiscopal de l'Église catholique congolaise, CENCO, et à sa mission nationale d'observation des rites. Nani ayebi mbongo wana? Mutune ezaka moko. Bambongo bapesi nyonso misolo bapesa wana. Nani ayebi quantité nango? Awa na poto ba conférence épiscopale batiaka ba tableau bato nyonso bakomona baswaki mbongo boye ya esika boye basala likambo boye ya biso nani ayebi yango? Personne. Ça montre que ces gens travaillent dans l'opacité na kombo ya ba Congolais. Nous ne sommes pas contre l'Église catholique. Nous sommes le produit de l'Église catholique, Bissomoko. Donc, on ne peut pas aller. Je suis un enfant des jésuites. Donc, je ne peux pas aller contre l'Église catholique. Mais
Je ne voudrais pas que certains évêques utilisent le nom de l'Église catholique pour essayer de faire passer leur business. Les évêques d'aujourd'hui, surtout les évêques vedettes, Cholé, Moteba, Ambongo, bazo kosa biso. Et puis bon, que bango, bazali, basali ya nzambe, c'est-à-dire, yo pas aux amosali ya nzambe. Tu es une créature de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Parce que, toyoka, parce que, ngai à part, oh, naibi na Bible, babi que, esprit eye, tango ba batisi yezu babi, celui-ci est mon fils. Nana sa encore esprit moko kiti, et le bik ambongo, kiti la mbongo abi celui-ci est mon fils. To, ba pasteur, bon, ça est belé, hein, j'ai rien à voir avec eux. Parce que ce sont des gens qui se sont dit, non, nous mettons à servir le Seigneur. Donc, il faut qu'on respecte Bango, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir pour le bandengouan. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'adonner à prêcher la parole de Dieu. Mais il ne faut pas non plus, en prêchant la parole de Dieu, bon, quand ça ne binonde, nzela o nzamba kondimela mutu. Bino bozane tiba radio, c'est-à-dire vous devez prêcher la bonne nouvelle. Le lenge esengeli otelema poke ozo konzialo là. Mais na dernier jour, nzamba ko juger yo nangai le lenge moko et vous ate yo différemment nangai. C'est-à-dire ngai ska na le lenge nanga na kotambo na mokili. Nzamba ndia ko juger nga pona. Ko juger nga pona pasteur te. Pasteur pose na yo, il y a un jugement. Parce que bon, non, parce que moi je suis très spirituel et très élevé spirituellement dans tout ce que je fais. Donc voilà pour répondre un peu à la question qui concernait la 5 ans.